Ma Mission TV, le miroir du monde. Nalobi boye sous vision politique de Joseph Kabila Kabange nde Congo kokoma poto ya Afrique. Kobandaka ka moka 2023 des aussi la élection. Donc FCC a du pouvoir na Kabila ti 2055. FCC a de 2000 après 2023 ti 55 ils a règne à FCC. Constitution ezo senga nde cohabitation. Biso to like ça bango pena sincérité yango wana que to kabola to diriger ensemble. Ti moko balobaka no tozo bloquer bango. Mais ce que je veux dire, c'est que bloqué. Ça va, le roi a bloqué, donc il y a une cohabitation. Joseph Kabila Kabange, en 2023, à cause de la candidat na biso. Makambwana que non, Martin Fayulu vérité des yeux, on est dans Maramwana Landarangote. Na comprendre parce que à outa na école wana, hein, il y a Etienne Tshisekedi, on a 2011 a prêté un serment, mais après ça peuple bilanté. Donc l'eau wana to bien déjà. Même normalement bateau va condamner Martin Fayulu. Oui, bateau il dépêche bako condamné été. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bote Nabino bandeko bozui libaku ya kolanda émission Nabino émission en population émission ba imboka bisika bozwami bandeko na biso na mikile bapaya na yango na bandaka ko pesa bino mbote bino bandeko bozwami na États-Unis d'Amérique pona nina lobaka kuna po bozali ebele oyo bolandaka émission na bokebi na Canada na bosanité na komona bandeko bazwami na Europe na France na Belgique na Allemagne na Hollande bozali ebele bozali ko benga biso même na Asie bandeko balandi bolandaka émission Nabino en Afrique bolandaka émission Nabino na République démocratique du Congo à travers 26 provinces dans la ville de Kinshasa wapi tozali et sengozali ya biso ya kobeta masolo na oitali bozongi ya ndeko Joseph Kabila na bokonzi ndenge bokolanda yango na thématique na biso ya pokwa lelo tolobaki ete tomoni asili kozonga sénateur à vie na sénat kasi ba imboka bazali koloba mwa mingi na oitali bozongi na et puis na oitali maponami oyo koya na 2023 ba miso balobi ete sengeli mwana mboka Joseph Kabila azonga susu te po ete azali sénateur à vie tolobaki ete tokobeta masolo na oitali réforme ya institution wana ezali ba proposition oyo bandeko oyo tokobenga 13 personnalités basalaki yango bazongisa yango na ba institution bazongisa yango na parlement po ete lelo oyo masolo ebeta matokobeta c'était na oitali ba nomination na territorial le boka bino moko ete bandeko na ngambo FCC bango pe balobaki ete sengeli mokonzi ya mboka à travers vice premier ministre ministre intérieur oyo alingi ko sala yango ba nomination wana esengeli bango nyoso bakende na esika moko pona kotala ndenge nini eloko na esengeli ko salema voilà oyo kozala autour ya ba sujet na biso poko lelo nayambi pona poko lelo mwana mboka azali tu muto représenter te boyebi oyo aye lelo na slogan Joseph Kabila come back donc bozongi ndeko Joseph Kabila yango pe to bakete esengeli to beta masolo na ye mwana mboka Junior Pechi mokambi ya Kabila forever Asbel boye imalamu na plateau ya poko lelo. Merci mingi ndeko Flavia pour l'invitation. Tomoni lelo zali na tenue habituelle te omesana kotambola na chemise ya ndeko Joseph Kabila mais lelo tomoni en costume en cravate na yebité pour Joseph Kabila pe azongi alataki pe moi so babenga riban so kinini ya sénateur bien que bakomi yango invité. Merci. Non tenue ezali so ki moi empêchement ya tenue au mon écharpe yango yo toujours Kabila forever yango ezangaka te yango nde clé yango nde base ya maramu nyonso ndeko Junior Pechi opelisi moto na émission elekaki yango nazongi soso na pokwa lelo olobi Kabila comeback au Seki obi 2023 au commande de la Joseph Kabila zonga kasi ya moto kota na mozindo ya masolo wana est-ce que vous allez inquiéter te pour bande commission est-ce que Junior Pechi aleka penza limité Junior Pechi aleka penza ti avant la place akenda kana place avant la même place bato bazali na makambo ya ngona ba provocation ba so ezali ba provocation ozo yango na betandoike est-ce que vous allez à l'aise vous allez inquiéter te il y a pas de problème non mais na vous allez inquiéter ndeni ni naza congolais na mabele ya bakoko na ngai nazala inquiéter comment yango to senga na batu ke il faut tant osengi eloko il faut lukoye ba ke eloko wana ezalaka ndenge nini démocratie yango yote démocratie liberté d'expression démocratie nde yango yo muninga azolia ndunda yo azolia matembele mais bozana bino nyonso ba congolais c'est ça nga za kabiliste
démocratie bamiso bakufa kabiliste yokananu bakomela champagne bamiso bakonyokoma pona camp politique non il y a pas de problème. Pourquoi est-ce que na obanga na tambolaka partout na sionaka na ngai na l'aise sans inquiétude bien que panneau identité na soka na l'équipe batumbaka ba panneau na yo batumbaka yango bosa l'équipe ka boy forêt panneau na yo tiaka Joseph Kabila batumbaka yango bosani ba continuer ko tumba problème ezata Si 2023 na 2023 pe batuma na 2028 pe batuma ti 55 na zela ba on otala so ba continuer ko tumba na landa kabilo ko na te o ya monique panneau ya Kabila forever il déranger yo futa mbongo no matisa pe panneau ya leader na yo na lo ba ngo chaque fois ba société publicitaire wana eza partout so ko futi mbongo ba matisi ya leader na yo bazo banga pourquoi moi na mboka Julien Petit réforme ya ba institution ezalaki likanisi ya 13 personnalités oyo batambola mpona kokutana na bandeko nyonso bakutana na Moïse Katumbi bakutana na Jean-Pierre Bemba bakutana na mokonzi mboka Félix Tshisekedi bakutana bandeko presque nyonso ba grand leader ya mboka na biso quand même bazui conclusion ba proposer oyo kozala débattu même na retour na rentrée parlementaire oyo kotala ndenge nini bakuki komema ba réforme na etali ba institution na etali maponami po ete kimi ya solo ezala mais bino na ngamba FCC boboyaki koyamba bango bokangela bango ekuke mais elandi bino na kati ya parlement malobize pa na yo. Merci de Flavien. Oui, biso na FCC toujours attend na biso to réfléchir makanisi na biso batubara toujours ko pesa biso raison. Parce que toujours tamusa mboka na sentiment te na distraction te non na ba aventure te. To lobaki boy. Peuple congolais dans son ensemble atinda batu oya pesa mandat ya ko lobela kaye ya ko défendre ye batu wana bazalaka na Parlement, na Sénat et puis na Assemblée nationale. Donc, ce qui moutoalinga ça la proposition, les canisignons sur ma lame, il y a réforme. Biso FCC tous d'accord, mais baya nango et si kabatinda mi peuple bazali. Et on a bandé ko biso que non, mouto azana sankuru, bazana mouto ba on ba pesa mandat pendant 5 ans. O azana Ituri, o azana na Mbujimai, o azana na Kananga, ba pesa batu mandat. Donc ce ko lingo ça la likambu, o ils ont engagé nation mboka mobimba et sengeli koya na ba institution na parlement tolobaka yango oui les lots monique ba comprendre que seul endroit où ba koki koya ko débattre makambo wana ezali na ba institution na kati ya Sénat na parlement na assemblée nationale plutôt. Alors maintenant que ba yenango ba sali yango sous forme ya proposition de loi proposition ya loi nyonso elekaka na qui sont pour qui sont contre tokomona ceux qui za malamu bako voter yango soki eza mabe bako rejeter yango biso tozalaki contreté et loko tosengai na bangonde yango wana parce que peuple azana batu oyo apesa mandat FCC c'est visionnaire tozalaka toujours peuple azana batu oyo apesaki mandat donc lokola siko batindi yango tozozela bako examiner soki eleki tant mieux soki eleki te c'est que majorité et comprendre que eloko wana eza malamu te parce que tout ça na démocratie et démocratie eza na lingela ngo boulté parce que dès le départ boza ko télé melango to bo santé FCC bazali majoritaire na l'Assemblée nationale plus de 350 députés biso to ko télé melali kambo na Sénat ndenge moko est-ce que eloko on est koleka parce que déjà na les bandeli bo télé melaki bandeko eloko yo to ko senga na bandeko nyonso nde ba comprendre lelo boye ba mikitisa peuple congolais pesaki FCC majorité parlementaire bomi kitisa oyo nyonso azana likanisi ya malamu pona kosunga mboka yaka na ngombala moko directement na institution o eza habilité ya traiter likambo wana oye nango na parlement o soumettre yango ba mikitisa ba yoka solité c'est-à-dire quoi yango na lobi Martin Fayulu aza ko reconnaître ba institution té pona e vérité des zones combat les ko continuer nenge combat ya kondo tient c'est que de continuer tina suka ozu Martin Fayulu ozu bande comme ça exclure le processus de part d'autres Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba alors et c'est quand même okuta na bandeko yo baza d'accord te ba komona makambo ndenge mosusu le lenge mokote na bido bandeko FCC ndeko yango na lobakiti bakendaki basali nzela na bango wana bazongi esiko esengeli batika ko distraire oyo nyonso aza na likanisi ya malamu FCC aza ouvert yaka na yo na makanisi na yo na parlement ba analyser yango soki eza malamu to ko voter to ko adopter yango biso to boy réforme te et yango to senga na base na humilité wana ya ko comprendre que majorité parlementaire eza FCC peuple ndé mutapesaki bango pouvoir boya na yango place wana makambo wana que non Martin Fayulu vérité des unes wana eza makambo na landa kango te na comprendre kaye parce que auta na école wana ya Etienne Tshisekedi oyo na 2011 apretaka serment mais apesa peuple bilanté donc lo wana to yebi yango déjà même normalement bato ba condamner Martin Fayulu o bato IDPS ba ko condamner été parce que Martin Fayulu ne fait que
répéter oya zwaka na enseignement na bango ya que non au prêter serment na ndako bimisi gouvernement mais ozo senga mutu mususu apesa bilan mutu mususu a trouver solution na makambo mboka donc wana za bango biso to fonctionnera bongo te likambo nomination ya baimboka na territorial vice premier ministre intérieur abongisi yango na masolo toyoki kasali motuna pe sengi tout na parce que ba débat wana ça même na ba radio était comment on a ngamba FCC botali d'accord te mokonza mboka lelo yo atia batu na ba territorial esengeli concertation cadre moko sengi sur la FCC cash mais pour ko kabola mais bande ko na ngambo mosusu na ndaki mona mboka Peter Kazadi walo bakete mais ba ministre ya FCC tant bazo ka ba décision kuna ezaka likambo coalition te makambo italaka te no ba harmoniser mais tant comme il y a vice ministre intérieur vice premier ministre intérieur a nommé batu na ba territorial et qui mokonza mboka lelo yo a entériné yango bino boko mona mabe FCC toujours boza sincérité non ndeko likambo wana sincérité ici to les cas étape wana to démontrer que sincérité manque à sincérité za na ngambo wana oyebi likambo wana ba nomination ba territorial eza na ba enjeu ebelé ba enjeu électoraux logistique et puis financier donc ezelo mo rozongo na légèreté te esengeli vraiment concertation et salema na entre FCC na cash pour que ba nomination ya salema non mais na yebso que ba enjeu eza ebelé wana ba enjeu eza ebelé eza likambo cadre monene ya IDPS à répondre on a lobby na on ministre il y a finance par exemple à avoir décision aux banque centrale on a dit FCC on a beaucoup lié bien on a combien nommé bateau ba kotambusa na mibeko mboka bino bomandi ko sepelater et pourtant la prérogative du ministre intérieur té Nathalie sio que enjeu ezali ebelé place wana il y a des enjeux électoraux logistiques financiers et ça sujet mo ba okiki yo moko lalo la muko sali ngote ndeto ko senga ceux qui baza sincère baya to vanda to solo là il y a pas de mboka bola kwanga toza na coalition biso to ndima yango ko kabola na bango ba ministère bongo bango ka territorial pourquoi bazo ba lingi ba l'accès biso mutema mabe nous on a accepté et bongo soki ba kina vitesse supérieure et qui mokonza mboka publier boso kaboni yango biso to sengi peuple congolais bango ba loba toza na sincérité te biso to zo loba yango ke eza sujet ya ko aborder bongo te ba ya nango na cadre ya coalition to solo et puis to trouver parce que banje eza ebelé place wana banje eza ebelé o ezo senga concertation non anje wana zo bana électoraux eza banje financier logistique makambo eza wana na kati o ekosenga ke non biso na bango to solo li et puis to mettre ba dirigeant bato ba au moni place bato ba ko bakende ko Joseph Kabila akoluka donc yenda ko gérer kamboka na sens mosusu na sens nini ete na biloko tout azali tout gouvernement yé assemblée provinciale yé assemblée nationale yé sénat yé et comme puis on kabola sous gâteau ya territoire yé kaka au moins de ko Joseph Kabila finalement mais bino bozo mona kaka biso Nathalie sio ke biso to pesa bango ba ministère constitution ezo senga nde cohabitation biso to like ça bango pena sincérité yango wana ke to kabola to diriger ensemble ti moko balobaka no tozo bloquer bango mais so ba mona pena ke biso tozo bloquer ba ka pe ko ba bon ça va le roi bozo bloquer biso to ke na cohabitation pas ba se prononcer raté c'est parce que ba ko ça peuple il y a pas de blocage tozo travail le on a s'inspirer ne lo mo babi FCC ndenge boloba to bloquera trop nazo ba très bien à moins que je me trompe na bi que pour na mausolée à papa Etienne Tshisekedi mbongo c'est bima ndenge za chantier bongo ezo silate biso FCC ndenge to bloquera il faut faire procès à non procès pour te yo za journaliste munene retourna bango ndenge mausolée ezo sila wana te FCC mutabloquera misala wana c'est pour démontrer que le kuta et les gars qui trop ya kokosa que blocage ezate mausolée à pamba ya papa Etienne mbongo pe bima et c'est bimati c'est que ndeko féliciter da kokanga souba en fait ba procès ko fungwa mebele te ba bisa biso na ko no tient secret en tout cas na biso so ko tango te na fungwa na brèche bona talisio que FC ça bloquera te ya papa Etienne yé moko muta bundeli UDPS atikeli bango patrimoine parti munene et mausolée za chantier na nazo bloquer misala FCC voilà to continue bozo ngende ko Joseph Kabila passe tout tikali dans batam mingité 8 minutes tout au plus otikela ngata na message bozo ngende ko Joseph Kabila na bokonzi sénateur à vie à côté raté les lois zongi na bokonzi na sénateur tout le babongo sénateur à vie mais bande ko babi coup de chapeau Joseph Kabila comprendre comme alingi démocratie
azongi comme sénateur à vie débat ici li na o etali ba pour 2023 yo zo na ba slogan Joseph Kabila comeback 2023 ozo senga na azonga na bokonzi na 2023 mais balobi kuna ko simba soute pour constitution dali clair aza sénateur à vie pour na ba solo abo pia article malum. OK, merci na moi tant otikeli ngai na répondre peuple congolais. Joseph Kabila azali muto to sera toujours mibeko ya mboka parce que yemoko a promulga constitution a pesa na Congo. Na betaka sete soko ozo tanga constitution ozo lobela constitution lobaka merci Raïs. Alors hier koki ko buka mibeko wana te. Ti ko zonga na Sénat ezalaki pa ala ki vraiment mon ndenge ezaki non aye ko accomplir loi. Ozo mona aye pour mingi babande ko tuna mais ya za sénateur aya ko siéger te bon monaki a siéger et voilà accueilli. Mais le problème tozo loba boye. Joseph Kabila Kabangi na 2023 à cause de la candidat na biso. Soki mibeko emoni ba constitutionnaliste ya mboka oyo bangonde bakovanda bakotala est-ce que Joseph Kabila aza éligible to aza éligible te nangana yo débat na oki batu balobani to tikela ngo ba constitutionnaliste cour constitutionnel nde aza mieux placé yé à ko trancher. Ceux qui sont éligibles, ils vont invalider la candidature. Ceux qui sont éligibles, la candidature vous allez maintenir. Mais pourquoi est-ce que vous avez un problème? Le problème est d'abord que le peuple est souverain. Le peuple Wanande a réclamé Joseph Kabila. Le peuple Wanande a réclamé c'est la biso Kabila. Yango moni ngai nazaka ka mutu oyo nazana na base nazana bango na terrain à tout moment makelele na bango ezo comme pa nanga ngai pe nazuka ka maloba ya koloba ke Kabila come back please zonga s'il te plaît papa parce que population de rolela e soko tchetembe zo micro na yo kosuka na Kinshasa te Luka 26 province nyonso banda retourna batu Kabila zonga ta zonga te yo moko komona ke non peuple a besoin ya retour na e ezangai ka junior petite ezalinde population mutako senga Kabila zonga mais sikoyo pona makambo etali sénateur à vie débat no batu bazo kobana o azali sénateur à vie akoki ko zonga te ou pas to tikela yango to débat makasi parce que lié na coalition nazo clair na matinée politique ba UDPS nazo répéter cour constitutionnel yende aza mieux placé à kolobake Kabila aza incompatible ou pas mais pour na biso la na population mo bezo senga retour na e to ko tia candidature Joseph Kabila to ko tia candidature question musu na ngotuna zana silisa to ko tia candidature Joseph Kabila cour constitutionnel na seninde batu ba koyeba soki ba ko valider to ba ko valider te mais pour na biso Joseph Kabila FCC mo to sara mibeko soki mibeko interdit Kabila postuler mais ceux qui y a on a zone la solution doit la démocrate mais ceux qui mibeko pekisité yo nanda kuna ozo banga ke au mona candidature Joseph Kabila pour boyebi kaza très puissant bino bozali ba démocrate yango to sengi pe session budgétaire yango yo s'il vous plaît to lingi to mona clair rubrique élection ba tia de montant na yango na session budgétaire ba tia déjà montant pour biso c'est là pardon ata seconde mon côté 2023 élection. Quand tu prends la population, nazo bisao, ba na pose élection za en 2021 to 22. Mais biso to senga na peuple na biso zala no patient 2023 élection ezali. Joseph Kabila candidat na biso ya FCC. Assurance nini bozana yango na kosukisa na pona moni TV zangonga. Assurance nini bino FCC bozana yango. Bino Kabila forever asbel na yo ozana yango pona kosenga Joseph Kabila azonga élection ça en 2023 et pourtant na tableau bande ko ba ko talisa bino ite na hotel misolo Covid-19 non seulement Covid-19 to ki na maponami Joseph Kabila akoza la candidate tambo senga cour constitutionnel confiance ni bozana en cour constitutionnel pour cour constitutionnel ndeko Kabila à l'époque interprétation bando ki na faveur ndeko Kabila lelo ndeko Félix Tshisekedi e moko nommé ba juge bolandi bino moko a violé Kabila FCC confiance bozana ngo na ba cour wana on ndeko Félix Tshisekedi anomaki comme ba juge na ye a interprété les bino pendant que bango ba bakeno mapona mezate soki balobiki mapona mipona Joseph Kabila abo pia akozonga te na cour constitutionnel oyo ndeko Félix atie ndeko Flavien ndeko Flavien batu baye bayango ke disposition constitutionnelle mon côté eza ko empêcher na un ancien chef de l'État aza la candidat na ba élection yango nazo senga boy zela s'il te plaît nazo senga na ba député bato ba sala ba loi na sengi na bango pona bika keza batu na FCC ponga mwana ba komaka na bango te
pardon bosale la biso constitution na lingala na chiluba na swahili na ki Congo parce que nazo comprendre que manipulation est qui trop hein tout le monde te muto ebi français yango na sengi batiela ba mama bi pupula batiela biso pena constitution na ba langue nationale na biso comme ça batu ba na kotanga yango un ancien chef de l'état a interdit à rejoindre en élection té constitution boinde muto sala 3 mandats d'affilée mais lobby te que muto tika ke a sali alternance pacifique a interdit à rejoindre. Je rappelle ici le chef de l'état Félix Tshisekedi juste après mandat na ekaka oyo na 2023 a déjà d'office sénateur à vie. Donc, à Rosa l'interdit, bando postuler. Ceux qui peuple appelle c'est un mandat moko de ici pour na batika ko déformer constitution. Yango na lobby, tout ce que la cour constitutionnelle a ko kataligam. Mais boye ba yango demande ya peuple za amona Kabila azonga a continuer musala. Et là moko na ina loba. Discussion na robeta. Voilà. Mas ba chelie Yesu na Moibi. Batu ba préféra Yesu akufa mais baboma batika Barabas mais après ba yeko comprendre que c'est erreur munene ba salaka ozoyoka ti lelo to sambela Yesu biso ba congolais to ko salaka erreur wana jamais. Joseph Kabila aza mutu o nzambe atinda pona kobonga ya Congo pona Congo comme pays développé na lobaka na yo pe na continuer ko loba c'est là oui 2023 après 2023 ti 2055 nombre ya newana nde congolais nyonso komona ce Congo comme bijou et comme poto ya Afrique 2000 combien après 2023 ti 2055 nde Congo ko koma poto ya c'est là na silisa au monde ba prophète ba komo bima balandi ba message na pesa oyo ki yango te bolingaka na mi pe ba prophète na lobby esuki wana te récupération na lambi yango po bimisa ya prophétie to sito besana ngai sikoyo bakino asi ba fongola misuka ba congolais ngai oyo bokoyeba na kosalaka point de presse na 2023 pour vous comprendre que na uzwa prophétie wana wapi nazo bandela après 2023 2055 sous vision politique de Joseph Kabila. Donc Kabila 2023 azongi 2055 et kozala développer kokoma poto ya Afrique. Voilà. Vous comprenez nazo bisao. Donc après 2023 2055 calculer nombre d'années wana. Papa. Oh, a doublé ma mandat. Nde na lobi boye sous vision politique de Joseph Kabila Kabange nde Congo kokoma poto ya Afrique. Kobandaka comme 2023 des aussi l'année élection. FC ça du pouvoir na Kabila ti 2055. FC ça de 2000 après 2023 ti 55 ils a régné FCC. Bango pe babiki no Félix Tshisekedi a sa remise reprise na Yesu. Donc beaucoup zela beaucoup lela. Élection pour 2023 ils a été Covid-19 mbongo ya te. Glissement. Wana italika ka bao bazolo ba bongo. Biso to big élection en 2023. C'est le moment, c'est yoka. Voilà, c'est le moment de se préparer et pas d'habitude na sankuru kuna na ebiga drapeau ezalaka moko ya PPRD. Si autant que bino boganga wa population za na bino kuna bozana zéro. Surtout que ba province ba batu bazana bangote. Préparez-vous. Ngai na loba Kabila forever na sentimenté. Moi na mobile wana nzambe tindela biso ye po Congo e bonga o mata o kita na zo bandela yango yoka ndeko Flavien émission sili o mata o kita ata bogangi choix ya nzambe volonté ya nzambe ekokisa maka toujours na mokilo ozo bema ya nzambe oyo nga na zoloba na bino na zoloba yango zela soki eza na musala nzambe moko aza vivant alobi ke non nga na zokosa aya kopesa ya prophétie po prophétie na lobi ke Congo ko bonga après 2023 ti 55 mais na vision ya Kabila donc Fachi Beton au Congo bonga te autour d'angaïté, on a un message spirituel, bozilanda accomplissement. Ah, voilà bandeko balandi. Nenga tunanga motuna moko mais moi tuna motuna te po. Otuna te puis prophétie à Rola Dalo. Hein? Prophétie Rola Dalo a pesaki. Alobi suni. Oyoka kite. Alobi nini? Te kendo otuna po otuninga question na mais na zongi sur na prophétie à Rola Dalo. Kozongi sanga ba passer te. Oh, kasi yo tuninga soki makambo ya chef ya Fachi ngana lobi na yo luka prophétie ya Rola Dalo. To kanga mabumu na bito 2023. Ke na lobi te to kanga mabumu na lobi nde Congo ko koma poto Afrique na période wana et puis za na vision ya Joseph Kabila Kabang na 2055 na 18 ans Raïssa kozala na 83 ans vision na été aina sénat de vision ya kopesa en 2023 pardon bato bazolo ba Joseph Kabila pour ni FCC bolinga Kabila bato maele pe baza oui bato maele batoni na FCC mais na tobo égoïsme tobo mutema bebo mbo memela biso na mboko papa Etienne Tshisekedi akolaki déjà mais IDPS bandaka ko aligner comme candidat
comment voulez-vous Joseph Kabila, c'est là pardon, Joseph Kabila, le plus expérimenté moins de 50 ans. Na politique ya lelo ya Congo, moins de 50 ans, il y a des visionnaires, muta saleb c'est Zaïe, bino bolingi biso to Donc, bango balemba kondo change sekedi. Zela, bino bolemba Tiako ya Koko. binote ti ba ke na liwande bo changer, biso ya biso Joseph Kabila Tipe na moins liwa. de 50 ans, zela nanu, bolingi to changer, botika ndeko bang. Kabila fait peur. Et puis en plus, biso de l'obéa candidat en 2023, bino d'abo bandolo ba Kabila zonga na pouvoir, donc comprendre que il y a échoué raté. Il y a ça soka beti pou. Voilà, Junior Petit, voilà, merci beaucoup. Discours au côté de Junior Petit, na habité sur Kabila, come back please. Azwakango wapi. Come back please. Eza kolela la population, soko tchetembe tambusa micro. Peuple a senga retour à raïs. Merci beaucoup. Merci. Voilà bande ko balani to comme na suka émission na biso. Moi ko tuna sumituna te motuna ngeza na kapona ko yeba ete na ngambo ya Goma soki sommet mini sommet salama ikuna to ki ete bande ko na biso na este babandaki de ko tumba ba. Eza reporté. Voilà, ba tomboka ki déjà pona ko bazozela soki ko na Goma mokonza mboka ki kuna bango babiki mokonza mboka zo ko mikuna bango ba ko tumba ba pini pona ko réclamer Vital Kamerhe était bakangaki injustement donc to bité makamako ko sukande nini très prochainement to ko mabé bande ko yense pour to yokape bango ndeni bazali ko kanisa to komi lobi na invité mususu pour ko na mabota na bino to suki awa matondo. Ma mission TV, le miroir du monde.